na minute oza ko yinda na minute Peniel azana appliquer crise ya ko piquer crise Peniel la kanisa ke no ko kangaka bana po liela mbongo ya bana ndenge poto ezalaka jamais na kotika bana ngai balia mbongo oyo mama na bango aza ko se respecter bien te selon nzoto na ye simingi na papa na biso pe on son nom Luambo Makiadi Luambo Makiadi ayembaka nzema parti moko lobaka boya bike no moi si soka uti ko boma libala sika camarade liboso ko ba camarade bilongi mabe ndenge Peniel azui o ba sambusier o ba bimisi ba vidéo ne de part et d'autre moninga malamu nzambe to sepeli makasi ndenge papa na biso Mike Kalamba azui pe bana na ye sikoyo papa na biso yo pe loko ozui bana na yo bongo olongoli bango na maboko ya Peniel yeba pe mwasi oyo kozwa balinga pe bana wana comment expliquer mwasi azalaki na ndako ya libala mwasi abima mbala moko boye tomona ba caractère ya mabe ya Peniel ndenge tozomona po tomona ba vidéo tomona ba caractère ndenge Peniel aza ko afficher na réseaux sociaux aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour na bana poto, bana mokili moma c'est Francis Montechano, garçon d'élix, vous s'abonner toujours na kata la Reine Nzinga TV, beau commenter, beau partager, émission BTB ODG bandi, bokota, bine botala rawapi, boya, na kata la Reine Nzinga TV, chaîne invité, chaîne actualité, chaîne du moment. Car ndenge Francis Montechano, garçon d'élix na bageno chaîne actualité à ma casse ezali o batunsuno bazuite. Actualité à ma casse ezali divorce ya papa na biso Mike Kalamba ndinga saki divorce na Peniel na minute on est dans zo sabino boy papa na biso Mike Kalamba bazaki na justice par rapport ya bana ba comme ko la bana na minute oyo papa na biso Mike Kalamba a gagné procès à zui bana e to ko beta biloko to ko sola par rapport ya ba sujet tellement belé mais le Francis Montechano garçon de liste na vandi na koto ya Peniel ndenge ba botelier ba ne pas pasteur na biso Mike Kalamba yo avant to ba norbeta biloko na biso tikana vanisa mama la Reine Nzinga moulin investisseur moi ça makasi moi salonga bitumba di ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Reine Nzinga longa bango kaka de baxela ka lisusu nani la japonaise 5 fois maman 5 fois maman ba joua pi de tikana vanisa mana mingi moza na kati ya Berlin na peso ba mbote place ozali bo s'abonner bo commenter bo tala rané bo tala Francis Montechano garçon d'élix tikana vanisa wone ratakate mauvais adosenga mettre 5 kinga sen toujours moto moko bien adosenga mettre 5 kinga sen toujours moto moko bien il gars que un autre m'a dit Yolande Mombele 4 fois maman beau commenter beau partager toujours nulle part ailleurs na kata la Reine Nzinga TV chaîne invité c'est chaîne ya actualité na minute oza ko yinda na minute Peniel azana appliquer crise ya ko piquer crise Peniel la kanisa ke no ko kangaka bana po liela mbongo ya bana ndenge poto ezalaka Peniel la minute ba botolier bana pe pasteur na biso Mike Kalamba pasteur Mike Kalamba lobi boy jamais na kotika bana nga balia mbongo ya masumu jamais na kotika bana ngai balia mbongo oyo mama na bango aza ko se respecter bien te selon nzoto na ye bazaki na justice bozo mona ba photo a retirer bana na ye azana bana ye peto yoki na minute oyo à part no makamba justice na zo ya ko sola par rapport ndenge nanya longi procès pasteur na biso Mike Kalamba a longi procès mais avant on a ko informer bino na minute que non Peniel la minute na zemi Peniel na zemi ya 3 mois bato boyebi ko tala basi ya zemi botala makambo yo ngani naza na expérience ko tala mos na zemi ngata mos na TV atana mona Peniel fara bote ngaso mos na TV na ko tala ka tolo no ndenge zo beta na minute yo Peniel azana zemi Peniel alukaki azonga na passer na biso Mike Kalamba asatandaki te bakoyi ko bimisa ba vidéo wana akomesu na bula zonga na pasteur Mike Kalamba mais pasteur na biso Mike Kalamba ya boyaki Peniel
Et là aussi qu'on a le baboui. Et là on appelle ça merci ming na papa na biso pe on son nom Luambo Makiadi. Luambo Makiadi ayembakanze mo parti mo le baraboy abike non. Moi si ce ka uti ko bomaliba la sika camarade ya liboso ko ba camarade ya bilongi mabe ndenge penye la zui. O ba sambusier o ba bimisi ba vidéo ne de part et d'autre. Moninga malamu nzambe. L'homme a raison. Dossier wana bato belé ba sepeli atanga pe Francis Moté son garçon de ligue c'est ça selon nga. To sepeli makasi ndenge papa na biso Michael Mbai azuipe bana na ye. Sikoyo papa na biso yo pe loko ozui bana na yo bongo. Olongoli bana maboko ya penyeli. Yeba pe mwasi oyo ko zua balinga pe bana wana. Mwasi oyo ndeti yo ko zua alinga pe bana wana. Et bon ceux qui mwasi ngo pa lingi bana wana te. Bon ceux qui mwasi ngo pe ko maltraiter bana. Pour papa qui est dans musala, maman mutatika la garder na kata ndako. Maman mutapesa mon éducation. Toujours pe ce conseil na kata la nzinga TV chaîne invité chaîne actualité, linga mwasi OP akolinga bana oyo ojue pa penyeli. Pour tout monde na kisasa. Papa qui a boto libana akozwa mwasi miko nyoko la bana. Mwasi miko beta mona bigogo po eza na bigogo éducation na bigogo oyanko. Eza gogo oyo kitaka pena do maman zo beta mona gogo le boko pena zo kitana kilo nenyo so nzoto. Conseil yango wana tango po zui bana o gagner pour so zui bana. Zana mwasi pe oyo akobate la bana pe bien akopesa bango pe éducation bien. Francis Moté na bongami na nyololi mukongo. Tolinga to sa l'émission boy po bana poto bino bolinga boy to sa l'émission bat bazoleka bozomona ba couper ya bana bozomona ba moto ndenge zoleka po to sa la bino de lix ndenge nini plateau de lix ndenge sur longtemps que non na poto boza ba lix ko likabiso na Congo de photos za la ka bomona ka batunde bazoleka ka bongo ndezala ka po bomu ba msupe bomona Congo kala. Et là on a siko na za ko mitu na question ah ouais papa na biso Mike Kalambai pasteur. L'homme de Dieu, ouin de Dieu. Comment expliquer moi si azalaki nandako ya libala? Moi si abimambala moko boye, tout le monde a ba caractère ya mabe ya penyel ndenge tozo mona pour tout le monde ba vidéo, tout le monde a ba caractère ndenge penyel aza ko afficher na réseaux sociaux. Biso pe Francis Moté no garçon de liste na bagi boy. Yo tango zo bimisa mabe no na réseaux sociaux, tango zo ko misa musa na réseaux sociaux. Biso pe to ko ya peka na réseaux sociaux. Ndako ya peka na réseaux sociaux, ngana o ya libanda te. Non pe so conseil na privé te. Biso ko bebiso na réseaux sociaux, ngape no ya peka na réseaux sociaux. Comment expliquer moi si azaki maman pasteur? Mais tout le monde va pasteur qui peut bela kabona moi si neto moi ça zo bima tout le monde a pena mo ba symptôme qui maman pasteur na kata nzoto na ye ba symptôme que non azaki pena que non bana ko vivre na frère église bana pena ko vivre na frère o ayebi nzambe. Mais comment expliquer penyel ko longwa na ye pa na yo tout le monde ata qui moi qui bo santé ata moi 1% qui bo santé pas penyel les athées. C'est que penyeli pasteur na so Michael Mbai o pesa ka éducation et bien po mobali pe pesa éducation et pas moi si ndeto za rabo po moi si ava na mbali ti mukola ko kufa do moi si mobali pesa ka éducation siko to yiba to pesa ka éducation to pesa ka éducation te ma bepe baluba bolimbisa ngai baluba penda bolimbisa ngai mais eza ndenge nature ya baluba saka. Moko za rappel mabe comment expliquer bobali sa peigner na ba 18 ans na ebité so bobali sa peigner comment na ba 25 ans c'est ça moi pe faut tika moi ça la rappel vie ça peigner pe vie akepe moi nini moi ça pe moi ndambo ya vie après tant on va na libala c'est maîtriser ba famille na biso pe musu ba luba bokende ko balisa mwana tout monde ba luba musu zo balisa mwana 16 ans tout monde ba luba musu zo balisa mwana 17 ans même 18 ans de ti peigner to ebité so peigner ko ça ta 25 ans. Tu es peigné la coupe, c'est 22 ans, tu es même besoin de tout suivre information, peigner, les balles en sont total, on bien peigner la balle à 18 ans. Ouaye ba qui vite. Ouaye ba qui vite. Ouaye ba comme la whisky té, ouaye ba ko kota boîte té, ouaye ba ko sala makambu, de makambu nyonso tout monde qui peigner la salle na vidéo et ça mutala que c'est ça passer na biso Michael Mbai. To balisi moi na avalage. Peu importe peu en valage tout le monde ba maman ya kala dit ba maman kala ba maman impère ba to bota la nga ba maman nazoloba ba maman impère
Bamama belé baba na ba 16 ans, bamama belé baba na ba 15 ans. 17 ans, 18 ans, même 20 ans, bamama kala babala ba valage. Moment na bamama kala malgré bala valage mais niveau ça ko se comporter devant mbali mende ti mutu mo ba ko seta ba abali na ba 30 ans mais abali na ba valage. Donc nous sommes dépendre selon l'éducation pe ya mutu. C'est ça yango tozo ba ke non biso la reine Nzinga TV to répondre au finga mutu te, il fallait ndenge maman na biso penyel bokabwani okabwani na pasteur. Il fallait tout le monde avoir symptômes ya ki maman pasteur moi ndambu na kati. Atengeza la 100% mais fait tout le monde à 2%. Donc penyel oza ko se comporter ndeti kuto zaki ata ko so pas werongo za bongo te. Oza se comporter ndeti outake pa mupaka no moko bo muto ayebi nzambe te. Donc tout on a fait malgré tout pesa pe faute pe ndambu pe papa na biso mai kalamba ipo tin penye la commune ba niveau on a pe a comme pe na ba niveau mo pe a se défouler. Nga fonsi monter dans arabongo mbela minimi balé na beti koto asa pe ko se défouler po c'est ça ngo babage non ndako la raté okoye ba place etanga raté penye la moni oyo pe fala mona te na vie na ye yemo pa lo bango moi si musu pas aura décision que nena zabwe ba choko na zui biso bino boyebi ku penye la joie pour la koma bongo boyebi ku wana mino momona ba pasteur baza ba santu ba pasteur baza bona ba pasteur baza ba ange eza mabe musu penye na boye ko lo bongo na TV a boye pe ko lo bongo na TV. La revanche peut nga ça que non ça la revanche mais aussi la revanche ya zoba nga za bongo ko kasate so na côté le mondambo na kumse baneti sukate na bango be mutu so sali malamu na ba ko sali malamu sali mabe na ko telemela yo penyel yo revanche na yo ngo so les revanche mo ya zoba o ezangi tina revanche za ya komi sambwisa. C'est ça baloba que non entourage na vie ya mutu faut un entourage bien. Tant le babotolo bana, tantôt on a beta calcul des bazami balé bongo zata mo tano na fin dimanche ko bana na bazate. Jack pa pe soki zemi ya lukuta so pe solo. Zemi ngo pe ngapi na tano na confirmer que za zemi ya solo. So na bana yo bakei otikali yo moko. Otikali yo moko so poza na zemi ngo bota pe pesa ndoyi. Voici mon téléchargement ma tumbolier garçon de liste. Donc voilà, vous s'abonner toujours, vous commenter, vous partager. Na confirmer bino que na minute yo bana baza souste. Ya ngope na zolo ba ke no passer na biso mai kalamba na bande susu. Moi ça bien. Moi si après ça bonne éducation est bien pour peu importe penye ndinga za bongo. Azai pe maman o azo pe ça peut bana pe éducation bien. Tu comprends que banana pena soki ba jui bango normalement fallait passer na biso mai kalamba azwa mona moko selon mibe ko ndenge zalaka et là mona ina lo babwe na mboka na biso to voter non loi to moni mutakala mutasali non prison comment expliquer na poto yo mundele la mundele pena ibi valeur même ya mutu mundele ibi na valeur ya mutu yo au mona jeune garçon mo bona poto atambola asimbi moi si mona sima au mona bon po ebi ke soka simbi na sima za prison ebi ke soka tielo boko na simbi na to les prison ce qu'on a mboka na biso tout est permis sans tabou tout est permis mona mutakala pasteur ba kangete mona mutakala frère en Christ ba kangete mona mutaka na mboka na biso mutakala bino boye bateke mutakala za sacré hein na mboka na biso sacré mutakala ezate mutakala sacré na mboka na biso sacré on les a raté donc mboka na biso to ko mona mutakala ya ba sorte na sorte or que ça bien té toujours le carapé bana mike ba makasi na ko sima ba téléphone bana mike ba makasi na ko kota ba YouTube pe bana lelo nzamba sali bango na grâce mo ya technologie avança moi mikazo manye téléphone ko lekana mukolo to mona ba mama te mama benga mwana nanga nani yaka tano téléphone ko to poni ba mike technologie mati ya makasi to voter na lieu to moni mutakala mutu bakangia sali prison ba ko banga que na se respecter na tinda mutakala na ngate pona pe selon dossier makamba mutakala o pe lelo funa no lobelo na makasi ezana bato belé mibala poto belé
na basi ya poto na majorité eza na basi ya poto ebele na majorité baza na ba 80%, mibala poto ebele na majorité baza na ba 80%. Musana na bango kaka no soka lingi mutu na Afrique eloka liboso baso liboni santé oza bien suka nango photo sexy bosala na ba photo sexy wana nini nzambe nanga yuza na mosi na kata ndako oza na sexy koleka plus que sexy oza na sexy koleka plus que kutu sexy yango na makambo na bandeko yuza na kata oza na mosi na ndako oza mbalo na ndako okende kolinga mutu mo na Afrique bolinga tape na voix normale bien eloka liboso photo sexy tinya mutakano olali ndenge nini eza buzoba ba mama mikolo ba papa mikolo totika makambo biso tozosala on les a bien te to se respecter yo tango papa osengi filmo be na Afrique photo mutakala photo sexy to mona osimba téléphone Nathalie atune papa ça c'est quoi oeseni c'est montage c'est montage c'est nini pe na yeba te tibo garda ba makambo na ba téléphone pour ça nango ni nzambe na ngai c'est ça ba mari de nuit na ba femme de nuit et ara bongo to boité aux na poto ko linga pe na Afrique mais eza pe na ba voix normal so za poso mona mutakala mutu yaka na Afrique yaka na Afrique bo vandi bo sololi omoni mutakala pe c'est fini mais comment expliquer au bando senga tindela ngana mona même na film ko boye mbala tshele ndeti otobenga ngo donner ayebisie na otindelo $100 tindela nga photo sexy pe asa ko yetaka photo sexy ngo fo ezana elongi na yo moi sana ke ya kati photo mo be ya batu poli epe mbongo atindia pe boza makasi na koyeba ke o eza ya faux o eza ya vrai moi mbaya na tala bité o eza lukuta apesi code ndio na apesi code mabe ese pour na peso sous code ya bien pour na peso sous code ya bien tinela nga photo na mais za bien tes propreté c'est ça nazo lancer appel na bandeko na biso boza na poto to se respecter eza na batu o pe ba se respectaka oui bato bo se respectaka coup de chapeau nzamba pambola bino penza pour bozali soto moni faux dollar c'est que vrai dollar ezali il a la malamu il a la mabepe ezali donc eza na bato bo se respectaka bino bato bo se respectaka botikala ka bongo na ko se respecter na bino bato bo se respectaka botikala bongo bo changer te bozala ka bongo pona poto pe saint azate angelo azate za na bato mabe na bato malamu mais la majorité bato balingaka ko senga ba photo sexy ba photo mintakala ezaka na 80% nde bazali belé so ebi ko sala bongo papa tika mama tika c'est ça tala lelo ndeko na biso penye ndinga ayo se retrouver kozanga ko c'est ça mama na bandeko bakeno na opesa bino c'est ça moni la Rendinga TV dans la chaîne mo boye bozaka ba big na ba fay bo koma non pesa bino trois types openake non pesa ka troisième belé mo confusion ndo pesa bino ba type belé openake non des mots bundisa rappel batu selon makambo ya vie des mots ce ka juyo na libumute na zemité bokanga mam na zoloba des mots ce ka juyo na zemité abundisi yo a juyote maman sali fausse couche te a juyote des mots ozela mwana botam des mots banda kobunisa pe mwana ya bébé bando bunisa surtout ka so mona ko étoile soka juyo li susute des mots ozelo na mariage c'est ça babi que non libala eza mokano ya nzambe libala eza mokano ya satata sata bunisaka biloko eza nzambe lokola keno libala eza mokano ya nzambe sata ko luka bando ko bunisa mabala ya batu c'est ça omona que non libala mususu so boza na dictionnaire te libala mususu so boza na kimayele te libala mususu so boyebi nzambe te boko panza na po sata ko ya pa panza bino po libala eza mokano ya nzambe sata lingaka te muta bala sata lingaka te mo nzamba bala Satan musane za ki célibataire sala ki ndumba akutiona ba vimo musala ki ndumba akutiona ba vimo ezana base beleza na mibale belé vino za ka bongo Satan linga bongo so tangu batu bo balani eloko liboso fo boye banzambe de part et d'autre moi si banzambe mobali banzambe po libana bino ekende tibo koma bakoko mamunga na bino boko bozo ba bigi na ba fei tibo koma bakoko fo boye banzambe soki moko ebi nzambe te za difficulté pour Satan bando bunisa o ebi nzambe te po
confusion ezala bazwa de part et d'autre pa c'est ça au monde que non libala o ya papa na biso Mike Kalamba na Peniel pasteur Mike Kalamba ebaki nzambe Peniel ebaki nzambe te c'est ça au monde que non sata kota seni a pandi bango c'est ça faut boye ba makamususu libala za mukona nzambe yo kasi ndenge bazaka bongo ne sengo bongo batebe basepela te neni Kalamba elinga Peniel neni Peniel elinga Mike Kalamba c'est ça tant bat bobala boye ba keno ba misweze belé ba ya mabe zota la bino ba panza bino conseil aussi ko Francis Motesha no garçon de l'X na pas ça conseil na bato non bobali non te bino bato bobali te linga pe bala mwasi oyo ayebi nzambe po bokende bandeti suka problème na nga pe su eza aonini pasteur Mike Kalamba ozaki pasteur oza frère en Christ pe toyebi ke mutu mususu oyo ayebi nzambe ava pa bala mwasi fo asenga pa nzambe te nzambe ndenge na bala mwasi oyo soki olingi na permettre na bala ye permettre na bala soki olingi permettre te siko pasteur na biso Mike Kalamba yo mpe ntango olingaka penye otunaka nzambe te te eloko malamu ekomelaka te c'est ça nozoyesa bino makambo mosusu na vie afa bosala yango fo kotunaka nzambe soki otuni nzambe te omwa mabala mosusu moto abali na sentiment mpo alakisa bato kaka abali ntango okóma na kati ya ndako ya libala boye mapapa na mapapa mpo otunaki nzambe te nzambe atiki okende mpo ozongelanga loba amen baboyi na so na kati ya Raya Nzinga TV eloko nyonso na vie ya vosala yango eza kolibala te mais koto kokaba fo tuna nzambe eza lukuta asongo okabela neti Francis Motesha no garçon de l'X kabela nonga kotuna nzambe te mpo kokaba nzambe abikaba yo avo okaba kotuna nzambe te kotona tolongoli mais oyo nyonso etikali na vie olingo osomba mutuka tuna nzambe bato mosusu baosomba bamituka mote nasomba mutuka cher otuni nzambe te osomi mutuka se osala accident okufi mpo tuna nzambe te tanto so tuna nzambe nzambe ngai so kosomba mutuka te somba moto tambola nango mpo mutuka eza liwa na yo yo tuni nzambe te oke voyage oke kuna mbongo nyonso esili okoma ozonga ye nzambe etanga likambo nzambe abengi ozoba kizengi otunenga kenda Francis Motesha no garçon de l'X c'est ça makambo nazoloba nga azaka awa soki esengi musique soki esengi conseil mpo babone na kati ya Raya Nzinga TV ebele bobenganga bokomelanga ke no Francis Motesha no kende bongo c'est ça tout na vie même mwasi même mobali yo mwasi omonika mobali aza bambongo na ebele atandeli yo bambongo lelo apeso $100 epandi yo miso ekomisi yo mabata mpo tala koto motala koto olandi mbongo otuni nzambe teke mobali aseza mobali avi nanga mpe bato mosusu bakoma mpena ke na atuni mpe nzambe ke nzambe namona mobali oyo aza mobali avi na ngai bobobobo soki bandeko nde bayo oyebise ke no mwa mobali oyo akonyokolako un jour mwa mobali oyo aza mobali avi na yo te ndeko wana kobenga ndeko nde ndoki seke alingi nga te alingi nga na boya ye mpo yazwa ye ok ndeko oyo ayebisi ya namoni deja musika ke soki ndeko na biso abali mwana mwasi oyo to abali mwana mobali oyo akosouffrir un jour na vie c'est ça babakena munoko mokolo elumbaka somelo bamakambo ya bien yango bamoto oloba te mpe na makambo ya tribalisme te nakota mokomusu oyo eza très important ezalaki na vie mpona sukisa émission na biso beta biloko na kati ya Raya Nzinga TV na vie ya lelo avosala likambo tuna nzambe mpo nzambe nde akopesa yo te sala boye mpe bato misusu mpe na vie bakoma kobenga nzambe nde azokosa ye atuni mpe nzambe kende mobali aza mobala eske aza mpena mobali avi nanga nzambe mpe abi te mais mwana mwasi to mobali aboyi kaka te seke aza mpena mobali avi nanga seke aza mpe kaka mwasi avi nanga donc akoma obule ndeti seke ndoto nalotaki elobeli oyo ndeti bandoki bakoti kati oyo eza très important eza royaume des cieux eza nde lola te nzambe na ngai peu importe nyonso tokosala na mokili ya libala te oyo eza très important eza royaume des cieux ntango wana kobanga nzambe bato mosusu mpe baya na mokili te mpo babala nga nazoyesa bino
Ba prophète nous sommes dans la Bible babala. Ba Eli babala. Mutu musupe na mukili libala pesa domaine na été malgré Nzambache remplissait la terre, l'homme quittera, s'attachera, bien sûr. Et ça, mutu musupe libala pesa domaine na été. Ajuba shot, habite manam na vananga, na boko la bananga, to mona ba mama musupe mbala kufi na 25 ans, mbala kufi na 30 ans, baza. Abotana mbala kufi atiki mwasi na 30 ans, atiki mwasi na 40 ans. Exemple. Mais moi ça tel pe non, mbala ngenga kufi boy bana bazali. Na passe na linga mbai mususu na bala isupa nyoko langa bana. Na passe na linga su mbai mususu na bala po mbai musupe so balé pe ba violer na mwana yo. Na passe mbala violer lenga mwana. Te na de na 30 ans, mais moi na pe déjà ils a déjà ya kokola. Na ebi ko luka mbongo le pe baselo ebi ko luka mbongo na ebi ko luka mbongo na nga atteint nini sentiment nzoto sia mupanzi no senga nzamba kangango na luka mbongo na na kolisa bana yango to yango te ba pena bongo na ko senga nzamba kanganga sentiment nzoto musana na ngai mbongo na ngai na oteka fufu na oteka makana na kolisa bana ngai mwepe mosi na 30 ans aboyi ko linga mobali akolisi bana tipe lelo esa kufa. Yeba kosenga nzambe, yeba kotalisa nzambe. Merci beaucoup ce Francis Moté Sando, garçon de luxe moi na mayele kani na zalaka na pesa ka conseil na kata la Nzinga TV to yeba ndeni ya kotambola. Malgré eza chaîne to zana pona ko moni la Nzinga TV bate belé bobiki na kata la Nzinga TV. Ko musuna ça même ba prière awa. Bo ka mo Francis Moté na ba prière. Et belé tant bo talanga ni na zolo ba belé ata cameraman na biso tinezo bazo ningisa mutu ba avec non makam Francis Moté Sando garçon de luxe zolo ba aza pe na raison yo mobalo lingi via basi mi balé yo OPZ non non c'est ça le logo mbalo OPZ 50 kg pour nous en muké olingi vi ya basi mi balé koto 50 comme ça yo OPZ 50 elles ont même kilo 100 personnes. Oh, même kilo 100, il y a 100 kilos. Nimba les belé, t'es na bombe. Na bombe, faut. Non, il y a côté les sabino qui est. T'es tout bon maintenant, tout ce qu'on a dans sentiment. Il y a un tel gars comme même. Tout ce qu'on a dans sentiment. Ils ont d'abord, na sabino. Dès que tu as la musique, tu as la nyonso a na kata la Nzinga TV. Tu as la tout. To tika la basé na musique c'est l'actualité to sala yango to zapen pona conseil pe belé bobika na kata la Nzinga tali pena Francis Moté Sando garçon de luxe te ma mu pena Francis Moté Sando garçon de luxe lobiawa et tout tinga na mutema so pe tout yo zo numéro nanga tindela nga code te et ça n'est pas pasteur zoteya. Merci beaucoup, vous s'abonner toujours à kata la Nzinga TV, beaucoup monter, vous partager. Quant à moi Francis Moté Sando garçon de luxe, tikana vanisa maman la Nzinga moulin versé dora bonsa makasi mosa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Nzinga longa bango baksa bango susu la japonaise maman sociale de mouvé adosenga mettre sengi kinga san toujours montomoro bien manami moza na kata Berlin il gars que un autre m'a dit Yolande Mombe les 4 fois maman de boss abonner toujours na kata la Nzinga TV restez toujours branchés tant oza ko s'abonner kotaka na notification au fini wandeka maman la Nzinga le baga finaka mufanzu na notification parce que les mamans mususu koti po mona pe. Donc voilà tokutani na émission mususu ya nakati toujours ya la Nzinga TV chaîne vérité c'est chaîne actualité beaucoup monter vous partager vous aimer quand na esaka bino toza pona ko pesa bino ba conseil toza pona ko pesa bino oyo na bombeli bino nga pesa bino biloko oyo ebela pe bien ebela bien ete que no meki biloko ki mo sur la mafuta te émission na ngai ya Francis Moté Sando beta biloko ezaka de biloko déjà bela pena bien tant bolia yango na petit ete que no ta elo musu c'est bela bien te au tal émission musu bela bien to legina libumu. Merci beaucoup tokutani na émission Moussous Mbalasi, restez toujours branchés dans Kata la Nzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne d'actualité. Merci beaucoup.
aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.